De Bruno original. Nakanti Marie Paul a comment ni traumatisme. Si, le mec il est traumatisé. Le mec il est traumatisé parce que na ebisa ki omoni bangenge ba wenge oyo yoko atana mema na siège yakaka kolala na butu na pesa yo kiti wana. Toute vérité n'est pas bonne à dire, mais logo na yozo linga ba vérité musuba yebisa yo. Bete bina ba pembe. Donc ici ko ba ono yebiso siko ba vérité. Mais Marie Paul bangba beta na Blaise Boula. Blaise Boula tomoki. Ah Fatima be yo ngina beta yo Marie Paul. Abengi Marie Paul yo. Anga beta muto. Inwa. Donc aloba kutota ite yo. Ngai pse zala kaka eza rien. Ozalaki mbendre ndenge yozo finga ba mbendre oyo ozalaki mbendre batinda yo ba mai. Mawa trop quoi. Mais ngana vie na bino tout. Il faut zoloba. Omoni ba ndaku. Ndaku na bino na ndaku o ngana banolana na bandali. Mais ozobosa na penza ba masolo et puis la longole ça est chez bango. Julien Palais. Ti turbo. Yé kuna dide masela a betie guitare ba longoli micro tikali vide. Abanoko kade. Te ba longoli kaka wenge c'est comme ça. Wana nano aleka na TVT les pauvres. Les pauvres nana les gars na TV. Pauvre Marie Paul na les gars na TV. Nana les gars les pauvres. Lelo ba oloba nini malanda ngombe nanga. Wa petit na akota wenge azana mwasi te. Akota wenge na mwasi te donc ina comprendre te. Sikoyo. Wana ngai siko succès. Pese moi pesa ke momi na sandoa. Tika kombo nanga. Sala makambu na yo. Ndenge oyibaki el pari okomoko komango na EL. Sikoyo na ye na mutu. Jura ngo na ye. Oyibika ye na lipapa. Oh! Ricocco. Marie Paul na lipapa. De Banza London TV avec De Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Banza London TV original. Abonnez-vous. De Bruno original. Abonnez-vous. Abonnez-vous sur la chaîne. Merci pour la confiance, la fidélité au message. Merci pour vos préférences. Merci pour Boyebi Kenga na l'équipe Bango. Ah, on est place de la vérité. Toujours la chaîne de Mel TV original. Rendez-vous en la bien rataraté. Voilà, nous avons invité. Nanga on a recevoir pour la bien na Mkwalelo. Yena ni Ricocco Boulambemba. Deni merveille c'est même moral na yo. Oko fongola caméra, fongola vraiment image pour caméra déjà ouverte. Bateau besoin de partout dans le monde. Ba mon Ricocco Boulambemba. On a recevoir na Mkwalelo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Nazer. Bonne santé. Ouais, santé kitoko. Toko. Santé kitoko. En forme. Je me porte bien. Ok. En forme quoi. Merci beaucoup. Voilà, tout le moment on a vu des sujets, événements le 30 juin. Wenge 4x4 tout terrain va être stade des martyrs. Ben impressionnant par rapport à concert voilà. Bon, bah impressionnant par rapport à concert et les cas qui n'ont très bien. Bon, les lopé Wenge de zongisi ma solo quoi parce que ngana mwana Wenge quoi. Wenge zongisi ma solo. Lelo ata ba invité ki bisoté mais prochainement ba ko invité biso kaka po bon loka ba invité ki mingi ba to Pentagone. Ya Pentagone ezalaki harmonie wana o ba betaki na Pentagone. Mais bango so bazali ka ba beta Pentagone te. Bon bazali pe na ba invité na bango o ba invité ki mais ezalaki bato ba umelaki na bango mingi parce que biso bon to umelaki penza mingi te na bato Pentagone ba umelaki na Wenge mingi biso to umelaki mingi te bon ezalaki choix na bango. Mais manda zaki na Pentagone te. Bon azalaki te mais lokola ba invité ki e bon ezalaki choix na bango ndenge na lobi kaka ndenge ba monelaki quoi. Il faut que ça là qui on est yo aki na kin et puis na moni ba concert autour les canaux bien piano za qui présent na même podium naé mais tant comme na niveau ba beta concert ba tu mpandi c'était dit à quoi ba invité qui yoté to yo moko aussi réservé qui avant concert est-ce que Ahmed Abi a benga ki yo était bon ngai producteur bon na benga ki producteur ba manager nanga ba benga ki producteur alobaki eza makambo ya JB Pianana Werason bango wana
yango nde basalaki réconciliation eza na ndenge ya JB piana na Werason. Donc réconciliation ezalaki basée na JB piana na Werason. Na Werason. Bino bozalaki na bino intéressé te. Donc ya ou pas. Boezaki ndenge wana ke par rapport que JB a ko invité pe batunaye, Wera pe a ko invité batunaye. Ndenge ezalaki ndenge wana. On sait que JB a invité quelques musiciens, tout le monde a dit Balempela, Balemakaba, Koto pe Werason, invité qui na mpandi na ye quelques musiciens. Ouais, ezalaki ndenge wana basaki mingi na bango baumelaki tellement ya trop. Bo yango wana nde babengaki bato baumelaki na bango ebele. Po biso toza bana wenge mais badire wana biso toumelaki penza mingi te. Donc balingaki babenga bato baumelaki na bango déjà po makambo ya stade, donc balingaki bachauffer déjà na jeu d'ensemble wana oya bato baumela na bango. Bon bozali kaka choix na bango ndenge nazoloba. Parce que yo moko dérangeait qui yo totala que yo posa vraiment na wenge ozaki na wenge mais réconciliation na au début babaki eza pour na bana wenge ba se réconcilier mais tout le monde absence na yo tout le monde absence ya Marie-Paul pour citer que c'est là bon ndenge bomona ika ba absence wana c'est que donc bako sala pe que ba organisation muso eko ya pe. Donc barubule kena bato babandaki kala ba aimé bwanga ba zingzong ba pipola musika oyebi ete drummer bazaki pipola musika bazaki bango na Maradona boyoki babengaki bango te ngape babengaki ngate et puis Efosiona azakobeta mbunda Efosiona pe babengaki ete mais tout ça toujours bana wenge bon lokola baponaki bato baumelaki ebele na bango. Bon, biso to mona kiango déjà tango wenge réconcilier donc ça déjà esengo ata lelo ba wenge beti ata ngai ba invita ki ngate mais nazaka mwana wenge lelo ezopesaka on dirait ngape na betaki na stade pour nazoleka na nzela ba ande concert betaki bien na telika batongo do yo moko zaki na stade akota concert on na stade mais na okeno tala concert onde ni na stade tala ki ngwa ndako bon concert. Bon, balakisengaka image. Namonaki image en tout cas le concert elekaki na très bien. Par rapport à prestation et organisation on a podium des batelemaki po qui ni penda mo nungu za makasi babi concert wana ezaki désordre wera koto mabanga jibalakisa bilamba bazonga boye podium ezaki désordre makasi. Bon moni kaka ezape makambo ba stade. Bon tala kaka donc ezaka ba stade pe kobeta na stade pe eza tsaka te ekozala pe bon panique ya stade pe ko pesa mais sinon elekaki nango très bien lelo pe côte ezongi susu bana Congo donc musique na biso ya Congo ezongi susu à partir que wenge zongi si makambu musique na biso ezongi parce que omoni wenge nenge beti wana do ba étranger partout ba moni penza que Congo penza zongi sous première en Afrique donc ça grâce à wenge parce que mikolo ezoloba ma musique na biso ekitaki mais à partir aba kosangana wana musique na biso lelo ezui sous côte kesu na côte penza donc lelo ba olobela biso danger même nga moko siko mikolo na epsiot so na l'équipe boy na yembaki na nga na stade te mais bato ba okatsaka na yembaki parce que ezopesa nga susu ba fula mususu poka na za mwana wenge bato musu ba yebi na bango te Eriko kwa yembaki te mutu musu pe ayembaki na ye na l'équipe na succès ndeti nani bango tu basele ba succès balati makasi mutu musu pe omona ba yembaki mais omona peke nga na yembaki te mais bato musu pe na l'équipe bango na succès ndeti nani oleki na succès omona kayembaki yo mais na ebite mokili nde ezomona do bazo omona te mikolo ka partout ka rikoko nakende bandali rikoko nazonga veme nakomi su na kati ya ngiringiri bayebi deja ke komi na ngiringiri donc osomona te ke danger lokola na préparé pe album na nga ya métabolisme maxi single na nga métabolisme po na bana olinga kolobela titre te mais siko na moni penza métabolisme
Donc danger métabolisme ezoya donc ezoya danger quoi. Koko absence na yo na kata stade. Est-ce que Élysée ote comme na bande ko babeti mais ba isolé yo et dérange ote? Bon, et dérange ki ngate bon. Mais er moko nazo na banoko boule pe. Et dérange ki ngate mais er mona boule ah, il fallait pe molanga mala c'est beta. Parce que molanga mala c'est zaki chanson oyo et banoko beta mana wenge na ba concert mais na wenge tokotaki nango studio te. Tangu wenge to na kabwani na wenge na mikili na Paris yango na keno sala siko na studio ya Molanga Malasi mais ezaki chanson moko donazo buna bana boule place wana wera son tango na Molanga Malasi motema na ngai na boule ah il fallait na sala na beta Molanga Malasi na stade ndenge JBP akendaka na foka melia na boule ah il fallait na la place wana na boula il fallait na za na boule penza Molanga Malasi betité ah il fallait beta na kata stade po lingo sala susu bana wenge banga loba nzembo yo Molanga Malasi e sala makambo na wenge simbanga na loboko na kokwea latanga na loketo tobima na yo tete bolingo ya Molanga Malasi mobali yango mobali ya sango Gentini Ngobila mobali ya sango Héritier Mvuki mobali ya sango Papa Sese mobali ya sango nakobima na nani lelo na muziki ya wenge muzika na kati ya Paris yo. Merci beaucoup Rikoko Boulambemba. J'espère que ba fan na yo bato ba oka elengi ya Molanga Malasi mémoire na bango vraiment et se réfléchir ba ki elengi ya Molanga Malasi. Et aujourd'hui projet à Wenge Zamulai après yango toka que bon ça la documentaire Borobeta ba concert libana mboka borotambola pe na Afrique borotambola na ba province mususu. Est-ce que na kati ya projet oza invité te wana na ebite nan ba ebisinga te ba projet ba wenge wana bo le documentaire déjà bandaki bo tozotala ndenge ba organisateur bazosa ba makambo na bango bo biso toza toujours bana wenge bo tokoboya wenge te do wenge za do famille nanga quoi kokende nanga na ba mikili eza wenge quoi ba billet ba nini tout ça c'est wenge quoi wenge mutu atindanga na mikili wenge mutu atindanga na mikili ngana mwana wenge penza bon ba organisation na bango na ebite bon eza makambo ngapa baza makambo eza wera na JB bon eza wera na JB baza ba frère nanga to sololaka bien na bango bon eza teke organisation bo soki basalaki organisation na ndenge mususu bonga na koboya bango te nga pe nazaka po bango pe ata organisation na ndenge basanganaki mutu na mutu pe aza na mouvement na ye neti nga pe naza na wenge nanga na wenge El Paris nanga oya nga ba wenge El Paris ba mususu ba obo kabula na Marie Paul bo ndenge ba ibaki wenge El Paris nanga ba ibango bango kabula na Marie Paul te to kabola te bango bakendaki bayaka sa papier Posenga sans papier na poto. Bayaka sans papier na kin. Na kin. Ba moni ke Eric Koko donc danger si. Ba sans papier na kin ndenge nini. Kasi nga pe nazaki sans papier na poto. Mais tellement sans papier na nga. Na bimi leader métaphysique na bimi leader à danger sans papier. Yango no monaki ke tangu to signé contrat na mwana Mobutu na sinaki contrat na mwana Mobutu Saddam Hussein Marie Paul abim da signé contrat na ye Marie Paul explique biyem da signé contrat Marie Paul ndenge ni akono signé contrat to bandela nanu likambo Marie Paul na monaka ye na nzela na bandal siko yona Marie Paul de former France Marie Paul abi yoza fazer ouita mboka yoza fazer za place olala ba mboka te ngana na botama na kola na matadi na za mwana matadi mais na kola na matadi na mwana matadi mais kobota mapenza boye na botama na yolo na babor
1 bar A. Donc makila nanga eza ya yolo, makila nanga eza ya yolo. Yango wana naki mwana muke. Donc ba famille nanga nakozala fazer te. Omoni palais on a mana vendre pas grande sœur nanga na balari. Eleki banda kunyosu na balari. Vous comprendre? Na ba air wana. Na ba série wana déjà nga vanda na balari. Donc et pas sœur nanga. Donc mobile sœur nanga za inani. Do Marie-Paul penza donc ndenga komi ko kosa ba makambo alo ba vérité. Omoni ke vérité ce que eza nini yona Marie-Paul bokutana ndenge nini. Nana mema muninga liboso na wenge 4 fois 4. Mulolo est-ce que Marie-Paul ayemba mulolo? Yo talaba otalaba hit parade. Omonaka ngai jibe na Werason na hit parade. Oyoka kisangwa ifale kaka. Na ba 86. Nazara déjà leader na ifale kaka to bono yemba na ba Pascal Poba. De wenge mutu elela kinga. Siko Marie-Paul. Est-ce que wenge yebaki azaki mwana bandal? Bon, aza mwana bandal. Mais Marie-Paul azaki mukala ya ba Kester. Mukala ya ba Kester. Jou mususu boye mais ngai déjà na sala succès na lingwala. Na expliquer na sala succès na lingwala Eden Musica. O comprendre. Na yemba na Derio de Zika. Et pas ba omba na Chako baleki ya Wemba. Donc na bima déjà orchestre na biso na Matadi calibre 12 avec Fouet Folas le Mbula Matari. Tobima déjà na 80 sorti nanga déjà na Matadi na bima na 1980 tangu grand Zaiko yeye na Matadi wana ba parachutiste ba defao ba ye tobeti na bango déjà na Kermesse à Matadi osomona te que wana nga déjà na 80 siko Marie-Paul na 80 jour pour jour lelo presque 42 ans je crois. Voilà na 80 déjà tangu na bimi be tobeti na grand Zaiko na Matadi. Est-ce que Marie-Paul est-ce que bandaka déjà ndoule yazagi mutu moko alandaka ba Kester oso comprendre tanga na yesuko bandal te na ekutu bandal te so na beti na ifale kaka na beti na baba no benga ngoni vis-à-vis so na beti concert na vis-à-vis na beti concert ya ifale kaka na Maelika soki na Ngos c'est ça non ils ont changé de nom. Après c'était Maelika, après Ngos. Tana obeta wana, namona raso na obeta na concert, namona JB Piana, Werason, Didier Masela baya otalanga. Otala yoriko parce que na salaka déjà connaissance na JB Piana tant na yaka ba vacances. Tana bano ya déjà ba vacances na kin, to salaka déjà connaissance na JB Piana na kota Mississippi wana pa papa drama. Bon, boutique Ken Mabika bana bandal bayebi na presse Kasavubu. To salaka connaissance na JB, to yemba nzembo ngonda. Ya sala nga na salaki na C, ya mataki likolo. Après deuxième tour babeteli biso maboko. Après nga pe na yebisete yo sala C nga na sala likolo dio wana relation wana nga na JB. Après nazongi na nga Matadi. Bo ba série wana nga na yaki. Après na komi na ifale kaka. Wana non Marie-Paul te. Wana na yebi ekutute. Sikoyo na sali connaissance jour ngo tobetaki na VF Santerre na 1986. Wana pe no yebi Marie-Paul te. Mais na yebi ete nga na yebi kaka JB Piana. Siko ta tobeti na VF Santerre. Tobeti na 1986 concert à Wenge Musica contre ifale kaka. Na VF Santerre. Tobeti na bango wana après Jean-Jacques Lufuma manager nanga bureau nanga ya kala abisinga kasi orchestre bokobeta esa orchestre ya garçon wana OJB bosala ane connaissance tango bano ya ba vacances c'était comme ça après tango abenginga kasi bango ngapi na ye wana mais ndenge ni tokobeta na bino abi ndenge ni basaki pe na Werason to sololi wana abi kasi biso orchestre na biso yango wenge ngabi mais ngapi na zana ifale kaka to yambani bo webika orchestre ndenge wobeta contre bino bo moko kaka ngapi na ke idéologie kaka to beti pe concert wana
parce que wenge bana obeta mingi na ndenge ya bana classe wenge so beta na ndenge ya bana classe siko à partir biso wana to betaka déjà ba il fallait kaka donc to betaka déjà chaud reprendre bana fermer quoi to betaka déjà chaud à partir ya wana to betaki wenge na il fallait kaka ah wenge pe lobi mendenge nini to beta suma mambo bana classe ité reprendre to bana beta partout yango no monaki wana to betaki siko ekomaki depuis to beta wana chaque concert son abeti na ngos il fallait kaka na ngos ba jibe piana ba na oya na wala son na dide masi baza kotala kutu histoire moko boy to beti na ngos wana ba jibe piana bayaki sikoyo Jean-Jacques Lufuma ebisinga ah ba masa na yo baye sikoyo fo bwaka bango bana bandal baye siko nga na ke sikoyo na bwaki ka 2 personnes nani no bwaki na bwaki jibe piana ah to sona jibe piana na Didier Masela baza awa bana bandal baza awa na kati ya ngos bani ah Jean-Jacques azongeli ngabi te basaka 3 bayaki 3 obosani moko ngabi ah Jean-Jacques nini yango bona bosani moko ne abi ko sala bien te po wera son pe azaki bien te ah ayiko pisanga ngabi ah basela combien o basaka 3 mususu wana komone nani babi o wera son enta na zongi suna micro na lobi ah bana bandal baza awa bayaki bo bazaka nde 3 na bosanaki mutu moko wera son asepela mabe ayepe kota couloir wana obika soto okende osuba wa apesinga pe mbote abia kitoko comprendre chaque fois soto na beti na vis-à-vis baye lisusu babano sepela nanga makasi babi yo fokaka oya bana wenge babandaki nde kotala ka voilà babana kotala nga déjà babi fo ya kaka wenge jour mususu bona oleka na kota Scarpa Ombo wana na oleka kota Scarpa Ombo ah namoni Adolphe Dominguez ya zaki net na ngambo mususu nga na na ngambo ya Scarpa ya zaki net na ngambo bo abisinga ndenge nini bani nani wana zo na ipsi Jean-Jacques nani wana zo benga nga na ebi ete abikasi mutu ya baleka na defao na ebi Adolphe baleka na defao nga bimena nga na ebi ete mais c'est quoi les bails bani maintenant chebo ya woto bengel wa yuma ya ko to Adolphe ya woto na moni penza akatisa akatisa penza bi ya quoi absinga ote shiba lobaki so na moni ona ibisa yo kaka ifo ya wenge donc il faut ya kaka ngabi jibe atindelo malobe pas Adolphe ngabi il faut ya kaka inta changer ngabi ah omoni bango il faut kende kaka baza bana classe omoni ba désordre bo bundaka bino ba musicien na il fallait kaka doso ke kuna eza bien mono travailler na bato calme mais eza idée moko ya bien il faut bana travailler na bato calme po koto bitumba na bitumba ba musicien ba bundaka na il fallait kaka donc ah danger bitumba kaka webika makambo ba guerre d'esprit kaka abisinga kuna yo ko travailler bien yangwana epesaki ke ah jour mususu pe na vandi 2 jours chanchaka abisinga te faut koma kaka enta na komaki bandal enta na komi pe bandal mbala moko ba na koi pe na siège nakuti na siège na dibamboma nakutaki Didier Masela nakuti wera son après na ye wana Didier Masela pe aza cousin nanga OK toyebana ne banda ba matadi banini c'est mon cousin quoi donc aza mwana tata mwasi wana banini ntango yaki na wenge ah wana tango na ye wana eza ba 87 alors voilà. Raconte na yo na Marie Paula liboso bokuta na ngani kazela na kenena na masolo te 87 wana na ye na komika abona kata dibambo maba siko tato fandika abona ba Didier Masela ngana bandika mbala moko nzembo na ngai molangi malasi enta wera so na compagnie nga pe mbala moko Didier Masela pe abia ndenge ni tokomo yembaka wera so na komo compagnie nga pe na nzembo na nga donc nga na wenge na sala test te na kota ka ndenge wana po balelanga wenge lelanga bango da bando te na sai na succès po kisha pro na lobaki nini na émission moko bo alekaki na antenne A alobaki sinote Rikoko
ayaka na moi succès na ye na wenge mais nga na ayaka na succès na wenge ozo muto déjà ye na succès na wenge eza tsaka te donc asala te c'était to bandika koyemba na Werason entela moni kaka nani aye na moni nani aye Blaise Bula ye mbala moko tokomo répéter na Blaise Bula jour yango Jibe ayaka te tokomo répéter kokota nyonso yango wana tokomo répéter après Blaise Bula yebisinga bon il faut awa nde tolingi calme ezala parce que toyebi côté okende côté ba il fallait kaka wana ba déso dezalaka mais awa tolingi kimia ezala ape alobelinga ngabite problème ya te ngana pe muta kimia donc intapé donc en tout cas journée wana elekaki bien ezali na ba soir boye omoni ndenge siko na kotaki wenge après na komi koya JBP ya koya donc JB déjà mutunanga bonga na massa déjà ya cousin ya JB Laura Fabrice. OK. Vous comprenez? Sikoyo na koti wenge après na kutaki bango na préparation ya mololo. Yango na monike na koti pe mais bazali déjà calé bon moyen muto atia sous vocal ezate. Mais balobi kaka na participer nga pe na bi eza nango problème te ata na ozalanga la vocal te mais na yemba nanga kaka baker nazoyemba pe kaka yango no monaki tosalaki mololo tokoti pe studio ero na Marie Paul azaka te voilà avant c'est bête histoire sikoyo wana ye azaka te na yebi ekutu te ndengo na mona ye pete sikoyo toleki na ba TV omonaki ba hit parade JB Rikoko Bulambemba Werason banini wana na yebi ete après je me suis sauvé ngai hermon afandika epa batiti sasa na bandal wana na municipal na fandika côté wana na babutu na moni pe masango pe aye kovanda côté ka wana ngana oyemba yemba kaka ponga master ngonani kasi ndenge Marie Paul na moni pe yepe aye wana ngana so yemba yemba na moni pe ngabi yo ndenge nini yepa bio tenga pe na yemba ngabi yo yembaka Intana zo yembaka mwa nzembo moko na bi compagnie ngana na nzembo na moni accompagner ngana nzembo ango wana na kaka na terrain ka place wana na municipal wana na terrain municipal bokutani tableau moko ezalaki wana tozo yemba ndeka na diga bana ko salisa test non na terrain municipal tozo yemba susu na moni dio ngo epesi danger na moni vie na nga buliti oya yemba qui sentinelle na voilà jamais de la vie oyebie vie buliti oya ya nani o vie buliti oya anti-choc massa jonolo vie na biso pe ya matadi tangu siko vie azoleka boye ayoki diyo moko boye na kati na digablo wana abi apusani bo atala boye Rikoko abi petit nanga na yebaki kaka mais diyo na yoki un jour ekosala succès tango yebisinga vie buliti yebisinga diyo na yoki un jour ekosala succès après nga nakangi yango na mutu nanga diyango ezalaki diyo ya shani bwana beta shani betaka oyebika ba improvisation moko na biso zwa nanu boye landanga na boye donc oyebise alando na boye landanga na boye Marie Paul landanga na boye namoni pe vie buliti alobi diyo na yoki yango un jour ekozala succès batalaka ba vie wana ba prophète tango alobelaki yango nga sikoyo nakanga mutu donc esalanga ngabi après nabi yo sikoyo oyembaka wapi abisinga ayembaka epa barento wana ezalaki banini wana kaka ba 87 wana kaka abisinga nayembaka epa barento rento vena obo repetaka kote nini apesinga adresse ya barento tango apesinga adresse ya barento après jour wana nake na répétition na bango o comprendre retove na yebi retove na monika bamonika misia wenge nalekaka déjà na ba TV na déjà na ba succès naleka na ba TV na ye na rep na bango na pe mabo na moni bazoyemba nga na otalaka ye siko répétition pe vide ndaka bulita ebisinga diyo na bino ekozala eza un jour eopesa makambo siko ntango bavide pe Marie Paul abi omoni ndenge nini nayembi bien
wana Marie Paul otuna abse ndenge nini oyoki ndenge nini wana reto pe apesinga mbote muta wenge aleka na ba TV na wenge wana Marie Paul non aleka na TVT wana nano aleka na TVT les pauvres les pauvres nano aleka na TV pauvre Marie Paul aleka na TV nano aleka te les pauvres sikoyo siko tuninga repetio video ngapse ndenge nini ba absinga omoni ndenge nini koyemba banini ngabi osemba na sima ndaku ozoloba ozoyemba bien wana zongisi Marie Paul na abse ozoyemba na sima ndaku voix na yo oyo ekotikala boye te nazolandaka vie bulita alobaki nga na osalelo siko mission nakotisa yo na wenge yabi te bakolinga te bayebinga mwana bandal bato wana bazaka mystique ngabi mystique wapi Marie Paul mutu aloba bongo o bato wana na ndimi te ngabi ondima te shibe pire nga et puis bosaka na cousin na bino Werason Chiabwala na bino azawa bia nayebi te mobulu ngabi te na osala mission wana mission siko na bandaki yango epa Werason na bise nakuta na chomoko wana basaka mingi na ba kester mais na découvrir ça la fois moko ya bien après la pesi ba proposition moni nde tozala wana na concert sotoye Blaise Bula soko na na yete ekomaka ponga na sa premier médiane Blaise Bula deuxième clair Werason lourd on comprend siko soki Blaise a été tato aye retard ba video wana na yeko signaler Werason ke na kuti jo moko bo fois pesa ya bien ana deuxième moko boye donc veut dire tant yo proposer pe Marie Paul azala sima ya Blaise Bula donc c'est Blaise Bula zate yene a joué moi intérim pour Blaise mo ya remplacer les ba remplacer pe bazala so mutu azala retard mutu so akokota donc Marie Paul a remplacer Blaise Bula na kata wenge voilà sikoyo Werason na ebisinga sikoyo makambo wana moya traiter yango ezate parce que baza ba Chiabwala yo nde sikoyo sololaka na président JB nga sikoyo na président JB mutu nanga wana eza faux makambo d'autant que babika Werason na ebisinga sololaka na JB nga bia JB déjà mutu nanga enta nazuka taxi wana nazuka taxi na inga wana na komi siko epa ba JB na sinkine epa ba Laura Fabrice enta na komi epa ba Laura Fabrice Laura pe masana nga tana komi na epsika JB ndeni na kutana jo moko bo azo imba penza deuxième moko ya bien mais apparemment ba no linge be mingi pour saluer ba démarche tamboli na kutana aza na fois moko ya bien JB epsika y a pas de problème yaka na ye après na sali ba mission na tangu na zongi siko tokuta na Werason na tuninga bon makambo onde nini oyo lobaki wana ngabi tokuta déjà na président alobi y a pas de problème tana epsi Werason y a pas de problème enta ekomika boyaka na ye sikoyo na ye na mutu jour ango na ye oyebika ye na dipapa Ricocco. Marie Paul est le papa. Mais donc vérité. Elle a une maison mais elle a 4x4 Marie Paul a kosa ba makambu tolo ba vérité. Vérité na sala trop na mutuana bon azolinga ko reconnaître te reconnaissance na la vie net nazo ibsayo JB Piana grâce nae abenda kinga ibsaki Adolphe ya reconnaissance na ebisio grâce à Wenge ba futelanga billet Werason apesanga 5000 francs français na 89 mbongo penza pesinga na aéroport penza boya nga pesanga tonne na pese nga pena mwana Wenge opesanga ka tonne boy bobi ndenge na sokoma pe kuna ba mona ka mwana Wenge mais tonne wana omone ko sila rapide to solo na kata aéroport yo peri kokozala ka ndenge nini ngabi te mbongo eza na kesi na mona penza bimisa penza 5000 penza ka merci après yango no monaki sikoyo na kola ye Marie Paul na ye jour wana teste siko Marie Paul a sala teste fa lo ba répète
asala test na côté comme sur Marie-Paul Ayana lipapa aya pe na lipapa jour à test eta wera sona bisinga oye BCBG abenga suna kwe abi mutu na yo pe marque o BCBG na bisi Marie-Paul Tsikaf to bano patrouiller siko ba ketch na bandale ka jour wana deuxième jour na bi fo bete la bango eloko moko boye po epesa kaka to koti patu ngabi yo zo bebisa makambu ndenge nini batu wana bataka mystique to bandi patrouille wana deuxième jour wana abetika mwa ketch wana ketch o lukeli na lukeli ka ketch marque aye deuxième jour banini sikoyo akoti sikoyo jumsu tobetaki na municipal tobetaki na nani na Okapi tobeti na Okapi na libanda Coca-Cola Okapi sikoyo totelemi na kota Mississippi wana totelemi obika ba misende bazalaka totelemi sikoyo totelemi kaka bo bale makaba bazo arranger do ba ndule biso totelemi jibe atelemi nga na telemi Blaise Bula pe ayaki wana do tozali wera son na ngai totelemi sikoyo tozo bule wana Adolphe pe akomi na bon nasonga muke Adolphe pe akomi depuis Riko kwa kotaki ye pa komi neti kaka voyager azwa caché neti kaka ya mikili amata pe mikili te asi caché mikili c'est contre wenge neti kaka bayaya pe nani bakoma mikili te mais tokomi pe na jike na kati ya ndule na kati ya orchestre Adolphe akomi déjà jike yango no moneke boye tango abeti tour nga naza wana déjà problème ya te donc ba média ni nanga yo bika ba première mystique sikoyo tofandi na Okapi wana lelo na olo ba penza histoire po Marie-Paul comprendre que histoire ba changer kango te masa lobaka vérité eza nango rien soko lobi vérité ba oboma yo te na sala trop na yo po lelo pe ba yo donc na batu donc reconnaissance eza bien il faut lobela nga ya trop nga nazo lobela ba jibe nazo lobela ba wera yo pe lobela le fils de Moula Matari Riko ko Bulambemba na sala trop nazo continuer na sikoyo Blaise Bula obika ba succès wenge car moko yaki wana ya mystique bana montikile to moni Blaise akoti abetaka mwa tour bazuye obika succès abetika mwa tour siko tanga abeti tour kuna mbala moko ale makaba totala boyo bo banda te me Blaise azate to banda ndenge jiba ko motala nga siko Blaise abeti tour na car la keso ba montikile siko Blaise jiba ko motala nga me to banda te ngabi ni to ko banda ndenge ni Blaise azate wera son pe me ndenge ni azate wana na benda ka mataya mvu akoma mataya mvu mutu nanga na bende zalaka preuve omoni biloko yango na ebisaki yo yango lelo ya jour chance na ko kata biloko yango na ebisaki yo yango wado tie moral na ebise biloko yango yo eta chibeka obika chibendenga to beta kaka tokota kaka babandi pe sakana tozo yaka tokoti ngabi landanga nga na sima wana de Paul akoti to bandi penza siko to bandaka na nzembo nini molangi ya malasi to bandi loko ya yepe na bise kota mbala moko molangi ya malasi to komo yemba to monaka Blaise ya obi asisa ikuti nzembo te akitsa yeko Marie-Paul Blaise akitsa nzembo te tant Blaise ya wana wika mungala te to la marque munga yo itala marque monaka nabi malembe zalaka ka ba idéologie yango ekozala kaka Blaise asalaki ndeni ntango moni likolo mutu penza donc kiadi alongwe déjà ndana biseka tranquille kaka maele tokomi na fikini concert à fikini ngana kosi libumu pasi na kosi ne libumu pasi fondé même si Didé Masela na monika koto na lingaki trop mutu nanga marque babibo kende na psi kota a remplacer ngai ngana keka na kebetaka faux tour po kaka mutu po banda pe akoti bafutaka ete enveloppe azwaka pete koyemba pe ayembaka pete sikoyo
Obike na fikini tana beti turbo. Iye kuna dide masela. A beti guitare balongoli micro tikali vide. Abanoko kade. Te balongoli kaka wenge c'est comme ça. Baboule Bou moi oza makamute. Alongwe akom. Tanga na zozonga rabo. Yo longwe ndenge muntu wala. Fonde talaka fonde. A beti na guitare. Meta fonde pa bisinga keba ozwa suspension. Ngabite na kendengi masolo na koti ngabi yo zala kaka. Zala kaka. Siko na komisake neti bo. Omoni lelo. Lelo ba oloba nini? Malanda ngombe nanga. Wa petit na akota wenge aza na mwasi te. Mutakota wenge na mwasi te. Donc ina comprendre te. Sikoyo. Wana ngai siko succès. Opese moi Pesa ke momi na sandoa. vrai momi be. Ba petit ka ba fanatique yo balandaka. Ba fanatique Obola na bino ba star. ba fanatique yo bazolanda biso na stade et puis chaque jour ngana luaka taxi. Wana kutu donc ba président o bozoyo ka ba président donc ne ba no louer ba carte quoi. Président de président JB ba président wera mna luaka mais ba président wera ba carte o louer ngo ndenge. Wera pas no louer carte. O louer te kaka bula mbemba. JB pas louer carte. Rien kaka ngai so na epe wana er mona ko déficit. 16 boules pas louer carte. Rien na ko Adolphe. Oh. Bo Adolphe ayaka na 818 na ye tanga utaki mikili. Ayaka na 818 siko 818 na ye. Ekufi na siège. So bazo se rappeler 818 Adolphe ayaki nango. Ekufi na siège. Siko banani ba otindika ngo. Bango ba boy na bango. Ngana Adolphe te komo tindika kaka. Ah nzambe. Gabi na kotika yo te master na ebi eza makambo na tindika tina kwento parkango to luka ba solution. Oso comprendre. Donc na mutu moko et puis donc na yaki na idéologie taka ba ifo. Yaki na idéologie bandaka la talaka yo o louer car mais ba wera bote manare ba jibe wera soni ko. Wera soni pa ko ya onde ni pesanga 4 du temps mon robot. Massa zalaka bien na chauffeur nanga. Chauffeur carna. Ngala louer ka dogi na louer déjà toute la journée na tambola ka sauver mutae ndeni. Je me suis payé à son. Asenga inga pe otena na mission moko na kende kota banjili wana so bande. Le problème est tezwa mais chauffeur peut faut aller à Gamuke pour na sina futa ginanga. Akenda nango toyoka na 4 du temps. Akenda ziza et comme 6 heures du temps. On a tomboka na so tomboka dans les vides ka wana metango yaki kaka. Na se calmer nanga. Ah yo pe umeli trop habiter makambo ezalaki ka moi mystique. Donc c'est mes amis quoi. So mon ça c'est ma famille. So reprendre Marie-Paul Folo ba vérité. Et ça te lelo, ozu chance. Wenge me maka pe na portfolio belaka. Wenge banda na wenge wana batu ba tozaki na banimisateur. Ale makaba, Dide Masela, Werason, JB Piana ba administrateur na biso. So ba koti réunion. So ba bimi na réunion. O makambutu balobaki, ba koyebisa biso. Oso comprendre. Siko esuki wana te. Toke na loba su histoire morobo. En tout cas Marie-Paul, il faut lobela ngai. Faire respecter kayo. Prêtre faut de salaye. Na sala yo zala. De faut lobela la vérité. Yo lelo lobi yo ale makaba alobela ki zing zong mabe. Mais yo pe olobela nga mabe. Donc yo pe il faut les canaba écran olobaki ma solo tout olobaki. Yari koko il faut otubela. Oso comprendre il faut tubela parce que ngana la grand prêtre naza le fils de Mbula Matari makambu tu ozoloba. Omoni bandaku. Ndaku na bino na ndaku o ngana banolana na bandali. Mais ozobosa na penza ba masolo. Et puis na longoli saye chez bango. Je l'ai parlé. Te na longoli siye jum swipe singa auto ke no tala ba ndaku na bango to kende kuna ba petite sœur balambaki. Nathalie Damas balambaki adimi soko Damas moko. Do ebi ka mari kango na boy kutu olia mais na lobika
so liete eza bien te na ndenge ya éducation quoi na cheka loboko netika après depuis wana na ebise masa tika ba petite sœur calme longwa no na parler abina ko longwa parler ndenge nini na ko longwa parler ndenge nini na longwa parler ngabite ozo longwa parler Kende wapi okende wapi après na zulie boule na bi ozo longwa parler sikoyo lokola ozo longwa parler na bino ya lobi na longwa parler ndenge nini boule ngo eza nini ngabina bana olalisa siko na siège ya wenge Comment fazer na siège siko na bi place tout na olala yo pe olala siko nga na siège ya wenge nga nalalaka siko likolo mbetu nanga nalalaka likolo mbetu nanga tolalaka na jibe na werason me nga na ye omoni ntango na ye nena nayebiseke yo bana olala no na se place wana na bana kotiela eloko moko ya kolalela na bana kotiela nini masa osomona osoyeba nga te banotieleni me na bana otiele kiti ya kombi oyo bana omona kiti ya kombi ya wenge non mari bona fazer la kiti ya kombi kiti ya kombi masa tala osoluka esprit na nga to ndenge mais oso comprendre oyebi nga te Fumweto le fils de Mbula Matari osoloba nini reconnaissance ezala keva yo ofingi nga ya tro na yoki yo makambo baforme nga nabeta baforme bamystiki doki do makambo forme olobelanga yo oyebi nga te bana baifale yo oyebi koko bolenge oyebi edo na ngele bana ngiri boyebi ngele so bozoyeba parisien moko na ba ere wana ngele yo oyebi ngele nga masana nga ngele masana nga do mushangi yo mushangi biloko ni yo oyebi ado mushangi baforme ya mystique oyebi edo oyebi piloli wana bamasana nga mpenza bapiloli bapretre bongo ngai na beta forme ya mystique nakenda mikili te me napesaka bato babilamba doki oyebi nga bien te oso comprendre lelo tika kombo na nga sala makambo na yo ndenge oyibaki El Paris okoma kokoma ngo na EL El Paris na nga nakoma ngo na AI donc les ailes ma papou yesu akomaka EL muyibi donc o comprendre donc mama solo eza ndenge wana donc il faut toute vérité n'est pas bonne à dire mais lokola yo ozolinga bavérité mosusu bayebisa yo bete mpena bapembi donc siko bakona koyebiso siko bavérité o comprendre Toke Matadi ozalaka na nani est-ce que yo ozala na jibe Toke na Matadi siko ndenge olobi nalingaki etro osomona te ngaka azaka na nga tokenda ti chez biso bajibe na bapesa te espace te espace kutu te bayebi ye pete neti kaka marke bayebi na bango ye te bango bayebi na bango kaka rikoko siko nga kaka ye mutu ya rikoko et puis soki bato baye na siège ya wenge nayebisaki omoni masolo ndenge eza boye yo fo ninganaka bo nakanisi Marie Paul akoma na babenga yango ni traumatisme si le mec il est traumatisé le mec il est traumatisé parce que naebisaki omoni bangenge ya bawenge oyo yoko ata na mema yo na siège yakaka kolala na butu napesaka yo kiti wana ye siko akoma netika na siège mpe apemi na ye siko so bamomi baye me bakotinde mpe mai ko bamomi baotinda ye te bamomi so baye yobi kaka marika zwilanga mai wana bamomi bakotala bino badanse bakoti bamomi ya danger bamere oyo ya bapoto so baye na siège ya wenge siko so yo oza wana nayebisaki ekimaka kosalaka mingi te yakaka kolala ye siko omona mpe abombe na ye pendant la journée siko bamomi ya basanta yeyeye santa zala chantio eza bolingo bonioni okolo kuru boye wana basanta bazoya te basanta bakoma kweya wana jibe piana ta mutu nanga santa azokoma te santa yeyeye me azokoma mpenza te omona mpe basanta yeyeye
bakomo ya ba mera mikili tu wana bakomo ya pe na siège akidi basi ba moneke pele biso marqué wana mona wera sona am time si wana ndeni yela mai wana we atina Marie Paul ndeni yela mai wana mona pe mutu traumatise yango nezo traumatiser po so mo boule ozalaki yuma ozalaki mbendre ndenge yozo finga batu ba mbendre ozalaki mbendre batinda yo ba mai mawa trop quoi mais ngana vie na bino tout il faut respecter kanga na vie na bango ya wera ya ba na vie penza na esprit penza dogi mutu na mutaza na étoile na ye eza makambo nzambe mais na mandenga ba idéologie na grand prêtre ndiki bon tu na esprit te mutu tu aza na esprit na ye mais nazali déjà élevé donc batu musu bazali pe ba fanatique na ngana te donc oso comprendre makati orchestre donc batu musu ba fanatique na ngaponga na banda na ba ifale donc oso comprendre déjà mutu akala doyen quoi sikoyo tosuki wana te do yango wana azali traumatisé sikoyo na yebisa yo histoire moko bo lelo penza tozo suki sa masolo lelo ate ko sala ba donc ba émission yoga émission ezanga nango tantôt 1 heure rien lelo penza ata 3 heures vérité bima parler na lokuta Marie Paul na ko sabiso ba lokuta na siko oyebi concert to betaki yo anniversaire a Mobutu oyo mona ka photo Mobutu wana au mona ka concert wana photo Mobutu na palais du peuple est-ce que bon mona giye azalaki te bomona qui était qu'est-ce qui s'est passé jour ngo ebsinga na monika ganga na roya na ngate na fandi na ngaka po na ebike na oyemba na ngate ngabite na pesi su idéologie moko te kolinga te obuka na ke oya te na bano lingeka trop na bise te ko buka na te to koma kuna na pesi idéologie ke idéologie za wana boko kabola na Blaise Bula na pesi o mondenge za wana to koma kana palais du peuple yo faut ça là po idéologie ko pesa boko kabola po to betaki des chansons to beti mulolo après to beti Jino Okota oya wera son siko na pesi idée oko ça pe esprit boko kabola pe na Blaise Bula aye pa lo bia bokitoko tokomi kuna mama siko nga na bandi idéologie mutu na nga na lingaki trop lelo pe na lingaka ye kaka mais azala calme quoi azala calme siko na pese idéologie yoka idéologie na pese idéologie omondenge za awa boko kabola pe na Blaise Bula nzembo moko esa ba idéologie ngala cause na fonda na cause Didier Masela ngabi ndenge za wana mutu nanga oyo bako kabola pe na Blaise Bula idéologie ngana pese bo yo yaka olobela pe na Didier ke Blaise akotikelo ata nzembo moko wana Adolphe auti mikili ba ebise ndenge to travailler na Rikoko yo vanda noka na palais akamwe bamasa ba ebise vanda noka na palais obika Adolphe vanda na palais atalanga kaka ndenge monaki wana anniversaire Mobutu po balobi des chansons wana jo wana zo yembana donc moyen kutu te donc ndenge to Adolphe wana mona insulte donc balobi moyen te yango wana vandaki ne déjà na palais atalaki biso na palais sikoyo nga na yebi yo yaka boko kabona na Blaise mama tato koti na vestiaire wana ebandi nga bise cause na fonda ndenge ni Marie Paul osoyeba makambo na zoloba osoyeba na yebise yebisa fonda bokabola mama ente babe Blaise ya wana nkoto fonda bi Blaise ya wana koto ako fondateur abi yoka dire masera tala kaka boko kabola pe mama tato lobi ndenge wana mais Marie Paul banga beta ye na Blaise Bula Blaise Bula tomoki fatima be yo ngina beta yo Marie Paul abengi Marie Paul yo anga bete muto inwa donc aloba kuto ata ite yo ngai pse zala kaka eza rien na pse moral kaka do tito no beta wana na palais du peuple massa zalaki wapi na rideau wana te so balongoleki rideau muna mutu ozo mona penza massa oebite ozo tala penza boye mawa na juillet bosko na loba sili kambu moko lelo penza 4 heures du temps siko so ba footinga bandeko ba bolingo ezalaka te soko zwaki soko bima
reconnaître pe grâce à nani ceux qui bafuti wenge musique bapesi biso ba enveloppe so bapesi biso ba enveloppe ye bafutaka ete akoti sika nga siko so bafuti nga na enveloppe nanga nasalaka ndenge ni so nazwi enveloppe nanga na fongoli nazwi mbongo nanga siko na bise yaka azalaki neti bo bato mutu bozalaka neka neti babenga bapeti makambo to petit bitinda ngombe petit bitinda to massa biti donc nasalaka ne toujours et puis na melisa mukala bon marque ndenge wana sikoyo nazwi ye so bafuti nga enveloppe nanga bandeko babolingo nasalaka ndenge ni nazwi enveloppe nanga omoni ndenge bato bakendaka na baswi salaire na yo opesi 10e na église masa so nasombi 4 mekako 4 DR erone ezali ba DR na ba mekako oyebika batentura ndenge ezalaki so toke wana na digablo moko na dibamboma wana nasombi 4 mekako nasombi 4 DR nanga bistock siko na kosala nini nasombele pe DDR mekako na bolingo yaya yo kuti folobelaka bula mbemba trop osala effort nakozwa penza neti wana babenga na ba église ba 10e te 10e yango wana ko omona nasombele pe DDR po na bi tentire na yo pe ezala kaka na demekako nasala mabe lelo ko koloba ofinga makambo ko lobelanga wana toleki oyebi masolo wana sikoyo jour mususu na yebisie yaya kiti ya kombi wana et puis kiti yango ya kozwa yango te po responsable ya kombi ezali nani Kija Brown responsable ya kombi ezali Kija Brown ambassadeur sikonga fona kende nano epsi Kija mutu nanga pesa munu kiti pesa kiti wana songa na ye Kija tali ponga na Kija tozali penza pire pe tonosola ndenge wana pesinga telaka nga musicien penza nakende kozwa kiti mpona tielaka mutu nanga donc nazwaki ye ndeko na ngai aza toujours frère na nga mais lobaka vérité eza nango teke obosana rikoko reconnaissance na vie eza nango bien donc ingratitude c'est toi et condamnable jour yango nayebisi mutu na nga mpe kiti oyo ozomonaka bapasi trop na kiti eri wana ntango nasalaki mpe na ndako na nga oyo ya moske nazalaki mpe na kofutela na moske na so na kine place bajibe bakota ta badolphe bakota mpe na ndako na nga lelo aloba o nga nazalaki soki fazer estce ezalaka mutu nga kutu mutu nazalaka deja na ndako na nga nakomi su na siège wana su bango tu bazalaki te nga mutu na bando ofanda kuna nga moko na siège ya wenge bango wana tokoya après ndenge bano oya moko wana après sikoyo jour yango nayebisi soki sikoyo soki omoni nga na ye na nga retard mpo nga nakendaka natambolaka oyebi kaka marke yango ye avandaka nde nga na siège me nga nabimaka nakendaka partout baboite nakenda bacosmos oso comprendre nakenda baboite banini oso comprendre ntango nayebisi ere moko soko omoni kaka 3h30 so omoni kaka 3h30 ere moko kende olala no na mbetu na nga kende olala no na place na nga me bandole na bana wera na bajibe ye olala ndeni te nalebi alala siko na place na nga te ocomprendre siko nayebi bon so omoni kaka na lexi ba ere yo mata kaka likolo lalaka na place na nga jour wana malchance donc côté mpe nakendaki etieka esprit awa nazonga nanga esprit nanga kaka nazonga oyebike na ye kute mpenza alala oyebi na niata ye na mutu maripo lelo okoma makasi maripo lelo okoma koloba mais tu me connais pas, tu es minable na niata ye na mutu namoni kaka na niati mutu aloba pete zonga la place na yo namona mutu azonga tina se wana alala mais tellement na mutu moko je suis éduqué tolali la nuit porte conseil bona pe mutu après na tongo wana na boule ezosala nga kaka pasi
Excusez-moi, excusez-moi, lobi na soir, tala kaka, abia, y a pas de problème. Et ça là, il y a bien, abia, y a pas de problème, banini. Ah, bon, de l'élo de polo comme on lobe langa. Aïe aïe aïe, calme-toi, calme-toi. Tu es devenu fou au bien. Tu joues avec Rikoko Boulambemba. Wana toleki, ayebi yango. Sikoyo, masoleza ebele histoire na ye, na yanga. Ego si la te tokena na bandundu. Na bandundu toke. Bon. Wenge kenda bandundu. Ndenge ba masa ba yambaka chez biso. Mais chez bango na bandundu ayambaka ngate. Ayambaka ngawa. Mais tango ayaka matadi. Aye na palais. Amuna peta tala bayaya na palais doki Marie-Paul azaki ere. Ba mutunanga. Batutu bazoya ba manager dadu batutu bazoya doki azaki ere metan tokene na bandundu chez bango est-ce que bayamba nga ndenge moko ndenge na mbako ndenge nini te chez bango kutu ata batu na mona gite na mona yiga sokoko na bango na pese mbote budama pete na dama pete eloko te dama zalaka te to bokuta da dama se vide pe na ko dame chez bango kuna bandundu te talaka ko dame te point et ça c'est chez ba masa sika koko na ba ombote o comprendre siko ekomi makambu rikoko ake poto na wenge na ke poto ndenge na epsaki ba aéroport ba na wenge 5000 francs français rikoko avant to komana wana chose akine wana jour ni ba pesa ka chance vraiment ba reconnaître le quoi pas ba wera ba jibe ba pesa chance ayembata ezaki journée mais ayembate de putinga na kenda poto kenda poto tiko ayembate mais siko tanga na ke poto siko ba yebisi yo yebaki ba couleur ya rikoko ya saki deuxième fois mais siko ba imposer que ayemba siko yo première fois ya rikoko lokola yebaki nga trop to bono travailler na ye ya trop au coopérateur to bono travailler na ye ya trop ayebaki nga ba voix na nga yango na nde atikalaki siko yo wana pe mpela sokota ngala ba yebisi pela pire petit awera so siko ko ngana ke ngana ke na bano mona bango ba travailler ba ona awera so bani ermo bano benga ngape na ye wana pela bazoimba na awera so kamo idolo simba yebisi nga ya kananu etape na komi to salika moi mais pela zaine kaka ayemba kana na awera so mais azana na mouvement te siko tanga na ke awera so na bi pela pe akota yepe ba yebisi te yo yebaki couleur ari koko siko a remplacer nga siko moni place a remplacer yonde a remplacer nga siko yo banini siko ngape tellement na linga getro na tindi idéologie bana Paris Marie-Paul fait foya tango baoya po komaki ke baoya pe na pela babwakisi Marie-Paul mais Paris na komanda otinda déjà ba message donc ye foya parce que bana Paris pe bazozela masana nga zoya o comprendre masana nga foya banini yango no monaki tango baye siko baye na Marie-Paul na sepelaki makasi na sepelaki Marie-Paul baye na ye oso comprendre ta baye na Marie-Paul siko na yebisi kosolisaka nga mingi te na yebisi kosolisaka nga mingi te po so bazosolisaka nga bayebi nga na muta idéologie te na muta esprit so bazosolisaka nga obana makambu na yo ebana kosala neti bien te bana yo zososa rikoko rikoko tio moral neti rikoko na tio ba moral na FCT salaka neti to solola te mais moko to solola mais so moni biso toza boye salaka neti rien ye pa komika neti akomika neti boye moko akomika neti boye ngapse ko sanga te po mystique batona bayebi nga muta esprit o comprendre yango nezaki ndengo wana siko na bise travailler yango no monaki sikoyo bayebise na Bruxelles mwana mère bayebise na Bruxelles ke bakofuta ye na kini bakofuta ye na kini siko na bosala na poto ya zo eloko ye siko bayebise bakofuta ye na kini siko bakofuta ye na kini ye pa moni bafuta nga na kini ndenge nini yango atikalaki ne na Bruxelles donc ti bozalaki bino tuna wenge Marie-Paul ata mokomonto batikala bafuta ye
te wana tango atikalaki na yebaki sufi na ye te sikoyo na Bruxelles sikoyo bayebise bakofuta ye na kine yango atikalaki na Bruxelles yango bayaki na tikala na mikifu voilà sikoyo ndenge atikalaki na Bruxelles wana atikali na Bruxelles akendaka na Galerie Luxembourg oyo eza neti ba Château Rouge na bango omoni Château Rouge na Paris sikoyo na Bruxelles kuna babenga yango Galerie Luxembourg na Matonge c'est ça Matonge sikoyo mwana mère akendaka Matonge babenga yango Galerie Luxembourg mais akendaka Matonge na Galerie Luxembourg il tournait là-bas tous les jours abetanika batou naro siko ngai producteur nanga Damien Dimonekene na Paris yango Damien Dimonekene producteur siko ya Molangi ya Malasi tu vois le mec quand il part il précise pas les choses c'est ça nga siko producteur nanga Disco Hit Damien Dimonekene na ba erwana Disco Hit pe Damien Dimonekene azai pe na mukanda te Rico Kope mukanda te mais to sali tout Damien Koti butu voiture akeno soit masawana tu n'es pas reconnaissant vers ça c'est quoi ça Damien Kota butu so bakangi pe na nzela bako refouler akozo pe problème pour la voiture okende mukande za te Damien Kota butu tina allez a récupérer tango azokota sikoyo récupérer Marie-Paul na Bruxelles récupérer na Bruxelles tango azokota na ye wana ka ngai tango aye sikoyo ayemba la moko ale studio Molangi ya Malasi azoyemba yasalaka bango ya nini alobi boye Marie-Paul alobi boye na sala ngo yo sala maquette ye bazuye kaka aye akomi koyemba Molangi ya Malasi il fait dire naza na question moko bato bolanda biso bamitunaki par rapport ya bapropos ya Marie-Paul avait dit ceci alobi tango bokutani kuna na poto orchestre de ezalaki bien assis donc boyokani bosala orchestre yo na ye ça fait que projet liboso ezalaki ya yo Molangi ya Malasi mais nga déjà na sali orchestre tant na komaki na zwaki déjà ba aimé bwanga na ba zing song na sali na yete ye na tindika Damien ki no zoye osomona te c'est un menteur na suis Damien ki no zoyo oye okuti déjà Molangi ya Malasi c'est salamaki na ça déjà na producteur nanga Damien Dimonekene toi tu as fait quoi voilà na studio siko ezalaki ne po abi na studio akuti yo ozemba bakikongo un chango de Keboye m'tabongiseli yo abongiseli puis ozaki teti comme ça qui gros dos le roi Yonde alors déjà prêtre bandakala qui teti na kosala nini naza déjà arrangeur naza déjà mutu na forma ka batu naza déjà net na forma na pesaki idée tia koma pe na bapoto ndenge batikaki na Galerie Luxembourg na galère nga na récupérer aye na producteur nanga tu vois les mensonges mutu na producteur na ye aguti ko zoye na Bruxelles aye na yo aimé bwanga tobetaka déjà na sina salaki maquette bon avant aux producteurs ça commence à quoi ça commence maquette non Juju a salenga déjà maquette na suis déjà producteur Marie-Paul siko aya koloba nanga nini mutana producteur nanga est-ce que na studio asale mo arrangement marote na studio non kasi ye tango aye alingaza na bulo te na moni tobetango kaka eza kutu makambo ya Kikongo te wana eza kaka alingi kaka nayebi te soko bajalousie yango akoma nango ya nini mpona kolobaka vérité mutu asala yo rikoko okoma kofonde bamakambo donc ofondaka bamakambo te ye ayaka na bulu ke toyemba ngo ndenge tobona oyemba ngo na rumba ye ayaka na bulu ndenge tobona oyemba Molangi ya Malasi na ndenge ya rumba bakoyelanga basango na yo yasaika na don na telinga bi toi tu n'es pas esprit toi ndeka to ne na wengeka ba ko elanga basango or ngana kati ya poto na mona ngo primaire j'ai vu ça c'est du primaire quoi ngabite o esa nzembo na nga Marie-Paul jamais na ko betango ne to no betango na wenge yo na zuyo a insister te ça bien ba ko elanga basango ngabitika wana yango te awa tona ba niveau ba kasaf bazali ngana bunda nazoyemba nsembo te po kaka wenge na oyemba ke kasaf za awa ba Jacob bazalaka awa ba Jocelyne bazalaka awa ozo comprendre intena pese tempo ba koela nga basango na yo ba koela nga maloba ya bien te mama yango ne mtesalaki succès
sikoyo na succès molangi malasi na succès molangi malasi omoni tempo bakoyela nga basango na yo bakoyela nga maloba ya bien te mama omoni tempo wana na swaki yango mutu sikoyo tosala mo après alobi bo lokoleza nzembo na yo bon problème ya te omoni esalaki succès sikoyo na clip ya molanga malasi alataki nini yazolo baza mutu forme alataka salopette ya Barbès. Tu vois à Barbès, il y a des magasins là tati. Mais il était tout en tati. On comprend, il y a un monagi na clip. Bon monagi était à sima ba zing zong. Bon monagi clip en côté azana sima, azana zing zong soliste, yepe na sima. Na le subse yaka liboso to salana yo. Azobo yakaka complexe ya tati. Ya salopette ya tati. Ngabite, omoni ba salopette. Et ça là yo kaka osala yango na monaki tango tosala cabriolet champagne o monaki salopette wana ta ba flash yango ba caméra et bimaki esina na ko yeba tati danger et puis yena mwasi na ye na Paris bazaki na ndaku te te pesa bonda mais ba no kono lala pa beloti oya ba no bina wana eye amuchuke beloti kasi ba no lala kuna yena mwasi na ye siège na bango ekomaki wapi na lobi beloti tous les musiciens oyamba bango français abatu na pese bangambu pese modo dramba musicien ayamba bango c'est ça donc Marie-Paul koloba su kombo na ngate so ngolo ba kombo na nga kumisa ngai zala reconnaissant na lobelaka yo kitoko donc tika ko finga nga parce que ba polémique na yo ozo sala ezana ba polémique moko ya bien te yo finga ngande ozo finga nde polémique solola ndenge nazo solola histoire ba changera te donc lelo na pesi mbote na Rocher Sunga kwenda vutuka Bianza Dembela après boyokana ki ndenge na Marie-Paul boyokana ki ndenge osele mulanga malasi pas sala nga nzambi sikoyo aye woyebisanga ke tosala 3 chansons omoni place wana sur na sofa Jesus mutu nalinga trop arrête de parler n'importe quoi tokoma ba papi omoni niveau tokomi nango je suis déjà papi arrête de me saouler quoi arrête de me saouler parce que maintenant je suis papi on est papi pourquoi tu dis n'importe quoi dans la télé ezaki ndenge nini aya koyebisanga ke bo tosala 3-3 nga nasali molanga malasi sikoyo ayebisinga tosala 3 chansons nga nayebisi na minute histoire eza ya wenge premier misia wenge asala album na ye eza Rikoko molanga malasi yo siko fo rapidité ozala deuxième mutu na histoire tokokabolanga na yo te mpo molanga malasi eza na succès yo siko nganga nzambe oyo ngamu napesi su totravaille napesi baarrangement banini après tobule Zingzong mpe atya ata moko osoma te na album na yo Zingzong atya album na nga mutu atya te mulanga malasi babi yo salaka vocal kuto salaka owelango na JDT te kasi wana azoloba ndenge alobaki wana c'est des mensonges oyo makambo ya napesi ye boule 3-3 na boyi yo nde sala deuxième pokota na histoire awenge ke deuxième misi asali album na ye moko sikoyo me album yango mpe asalaki akokaki te parce que Zingzong atie nzembo moko c'est que bosalaki album yango na Zingzong donc c'est que osala album te parce que album ya mutu ezaka banzembo tu ya ye moko ye ntango nalingaki kaka kota na histoire ke nganga nzambe epe ta tosali siko nganga nzambe banini nga na yembi banini sikoyo basa batu moko ba jaloux babi vocal yo koka vocal te na studio emi bien te yango na nganga nzambe bataki JDT non nzembo wana neti ya Zingzong tato de chiffrango place wana kombo Zingzong ebimaka na kati ya nzembo ngamu napesaka idée na Zingzong omone oyo eza nzembo na yo ngamu na odeshifre yango napesi mpe idée place oyo tokotyape mawana nga zinge ngamu napesaki yango idée wana na arrange siko bango lokola bayebaki na koya na nga kini te
na bude na mukanda te bango pe bana mukanda te na bisi bango toko kende kisasa te siko yango na bango babulaki bake nango bazwi bavoi nanga tu ale bapesi bajidete balamba basala ngo ba kopie kaka rikoko do babio kokaki na studio te le jidete wana siko azolinga kaka a humilier nga mais ya ko humilier nga te nga na grand chanteur ko jidete za kindenge nini na zo jidete eza Marie Paul toyom toyana te jidete to zwaka bango kaka bana bandal lokola to monaki bana bandal wenge za bandal yango to buleki bana bandal ba depuis chopé to yebanangi na bango kala il faut bakota pe na esthétique on comprend to bana landela na ba voix na bango te ba jidete ba bana oyemba na bango pe bien te ba bana oyemba na bango jidete nemba bien te te ba série wana bana oyemba te siko nde namoni ça va en tout cas mikolo en tout cas namoni penza depuis akutanaki pe na ba grand chanteur mususu a évolué penza ça va ba erwana ezaki ndenge wana Marie Paul kaka ba mensonge ba jidete na bana okembisa bango na ndenge ya travaux abio yo bana kosa ba jidete ke to ke États-Unis boza mbe na ngai bango depuis cho déjà ezaki mutu nanga bana na bakini depuis cho ezaki mutu nanga bana na bakini kuna ezali na makambo ya misiki na kotsa bango na force misiki eza ndenge wana tasa pire yo mais ermoko faut sukumaka epo a travaillaka c'était comme ça parce que nga naza ndenge wana nazo faire travailler bango eza teke ona ina depuis tu pire nga kutu na kata bakini na bana koma pêche bango oso comprendre ba dog depuis tu mutu na nga makasi. Merci beaucoup Rico Kobula Mbemba vrai faux yo na jidete bowela mwasi te eza makambo kuti soki de Paul azolobela makambo ndenge wana seki muta panda orchestre yo bowela komo wela basi na ba jidete okomea kolona ba momi okomo wela ba momi na ba petit na ba jidete yango selega petit ba baye ba pesa mu Kongo bala na ba Marie Paul no bo omoni so azolobela makambo wana bo aza penza na idéologie vous comprenez aza wana ba biloka pamba parce que ba wana déjà est-ce que yo kokokana na Bula Mbemba na ba wana déjà nazaki net na ba 5 clés ba clés ya banda kuko na 5 palais siko ba palais mususu na le bia ba misa El Paris yo olala wapi donc balala na ba donc balala par-ci par-là et par rapport à ma momie vrai ou faux na jidete bowela moi na 5 palais na ba wana déjà après très siko ba palais mususu wana na kotia neti kaka yo tie dans les galères kende kolala kuna après ake soki ba trahir nga esenga na owela na bango masolo c'était comme ça quoi neti kana na makambo ebele siko na boli ba misa El Paris souci na nga kaka basala bien olamuki fola la bien kamwa chai na yo bosiko bango bazangi na bango na makambo wana te yango wana na banoko placer bango même yemo Marie Paul na placer ye na mwasi na ye donc jidete pe pesa bango basi yo kipa te na banoko placer bango sikoyo so ba placer yo après ba trahir ezali copie ya Marie Paul ba trahir ba n'importe quoi pour na yo sikoyo neti ko trahir nga neti ka tanto copine na yo opesi copine na yo gardaka ba petit nanga siko enta ba trahir yo siko bango bayebaki secret wana ba trahison après bo nga namonaki yango do namoni do bato opesaki bango siège moko boye bango babalusi makambo na siège ba trahir neti ka de Paul siko mutu atindi petit wana neti sala masolo siko mpo na nga namonaki naonomona yango ntina te ti namonaki yango ntina te parce que wana déjà bo wana bakokanaki na nga te ezali likolo ke ba nazali likolo déjà ya danger donc bakolobelaka makambo bamomi te est-ce que départ na bango badepicho bajidete bandeko na Marie Paul est-ce que ozalaki na regretter na départ na bango mais régler nakoza na régler bon nazali souci kutu ezalaki te mpo bazalaki na bango mpe be na succès te bazalaki mpe batitulaire te batitulaire à El Paris Marie Paul tango ya akendaki na batitulaire te titulaire déjà nga moko Rikoko nazaki na César Loboko nazaki na Diva bon batitulaire bazalaki bon Marie Paul pe azaki pe titulaire mais tango ya akimi na batitulaire te tozali pe na José Kike tozali na ba José Biaya
donc toyaki na ocomprendre ntango ya akei ayaki na batitulaire te donc ozokomprendre asangisaka bamakambo so azoloba bamakambo baminable ozoloba bamakambo ya bana mike bamakambo mosusu kolobelaka yango te mpo bamakambo mosusu ya yango ya bana mike lelo Blaise Bula alobi beta alobaka nini bina nde yemba nde en tout cas nasepelaka na boule na ye wana yemba nde ocomprendre bapolémique eza na ntina moko te reconnaissance nde eza bien faut reconnaître mutu asala yo mutu alokota yo na balabala mutu alingaki yo mingi bolelo ata bayeba yo mais ezala mpe reconnaissant lobelaka mpe le fils de Mbula Matadi quoi yo komo lobanga mwana Matadi na mwana Matadi mpo nakola mpe na Matadi mais nabotama na yolo na babor et puis bandaku na biso oya kini elekaki bandaku na bino yo na bandali ndaku na bino eza ndaku na bino na ndaku na biso oyo na bandali na balari oso boule te yo landanga du premier au 30 tu es derrière moi aujourd'hui tu veux parler avec moi allez casse-toi va te faire foudre. Merci beaucoup Rico Komboulamemba. La monnaie ça vraiment na kema mabe ozolo ba vraiment na décision to comment chiter na mtoto na suka salutation na tu joues avec moi na pesa mbote Gentini Ngobila Kini Bopeto le gouverneur oza danger na pesa mbote na mwasi na ngai Mami Bobozo mère azosala elubwa ba mongo lelo naliaki nazoyeba kutu teke naliaki nini po mona kambinzo uzumuna biloko eza ebele na mesa ndo nazoyeba te doki so batunio oliaki nini bamongo boza danger elubwa bamongo nazoyeba te naliaki nini donc danger oso comprendre napesi mbote na Gode Kimani Salo Gode na Barbès na Paris napesi mbote na James Baya mobali ya Nadine Bute napesi mbote ambassadeur Blaise Kitenge manager nanga pe bambote na yo atro manager nanga héritier Mvuki na la crèche napesi yo bambote atro papa CC bambote atro papa CC tobosani te nani Guy Besson le futur parisien bana Paris bazozela yo Guy Besson bon nabosani te bureau na ngai Délice Mbisi et puis naza na mouvement na ngai Nouvelle Ère Wenge El Paris Nouvelle Ère Wenge na ngai El Paris na nga bakomango na AILE so bomoni AILE wana ya Bula Mbemba o comprendre ya bango wana ya Fwadi Mvita wana ya Gizaze donc boyeba oso comprendre baluka kombo mususu. Merci beaucoup Rico Komboulamemba. Bayaki kokosaba na kini ke baza Wengel Paris wana yaka ya ba sans papier tala vrai Wengel Paris tozana ba papier na biso. Merci les immigrés c'est nous les immigrés de France. Merci beaucoup c'est peli tosape ba na diaspora avec Maître John Kalate chaque vendredi na Kinkole na Zénith de Kinkole chaque vendredi danger donc vivre loba leki nanga nani oyo nde kwa munu pange muya muyombe Feregola premier soin. Merci beaucoup. Premier soin. Deuxième soin, Zali. Merci beaucoup, Rico Komboulamemba. Merci. La boîte pour la partout dans le monde. On dit Rico Komboulamemba. La show l'émission le lobby à Eli Bango vraiment. Le lobby la show. Un grand merci à Sarah Malou Kamba depuis les États-Unis, dans la ville de Iowa, Washington, maman sociale, toujours Bolingo. Et pourquoi pas à mon papa Lalos, Mboulou Matete Loisir, toujours du colo, Tokende Liboso, Bisso Tutoza, Wana Pinda Pona Moussala, Elvis Tassine, papa Mapasa, il y a maman Claudia, Mambo te côté vous allez dans les États-Unis, et pourquoi pas à ma petite terre propre, Merveille Malouma, maman la Merveille, Maggie Biloya, la personne Mambo de famille Biloya Mobimba, vous
nazwa mboti na partout oyo bozali azersi for commune asuka bo s'abonner à Wande na kata DML TV original bon vous allez jamais déçu mais information en temps réel tout à la prochaine merci bye de Bruno original.